tenez à dénoncer moko na bino pasteur musicien qui mais tanga peut passer mission kombo na pose tanga ba komba ba tenir tout mais passer mission na peut tanga tanga kombo na modèle azo de istati papa ngana yebite de istati wapi tanga kombo na epot ba misu botanga ba kombo na bangwa botanga tanga pe kombo passer na ndenge tozo yokela na ndenge zo panza na zo changa na kun il paraîtrait pasteur Atoms né de Nile Sazolo Bela. Il paraîtrait que pasteur Atoms né de Nile Sazolo Bela a chef Mose mina États-Unis frère wana na komuno ko ndimate na Kinshasa puis na ye ko assumer ngo devant la télé que tenez à dénoncer moko na bino pasteur musicien qui mais tanga peut passer mission kombo na pose tanga ba komba ba tenir tout mais passer mission na peut tanga kombo na modèle azo de istati papa ngana yebite de istati wapi tanga kombo na epot ba misu botanga ba kombo na bangwa botanga tanga pe kombo passer na ndenge tozo yokela na ndenge zo panza na zo changa na kun il paraîtrait pasteur Atoms né de Nile Sazolo Bela. Il paraîtrait que pasteur Atoms né de Nile Sazolo Bela a chef Mose mina États-Unis frère wana na komuno ko ndimate ngai to na kozaki na poto na 2004 na ina mukanda te na poto. Le prophète de Nile ayaki koteya l'église na biso ayaki koteya a prophétiser ki ngai ezaki na janvier 2004 a prophétiser ngai bisinga Dieu m'a dit que moi Dieu va te visiter au tika la source sans papier na mboko Dieu va te visiter. Le prophète de Nile eza na YouTube moi Oelandi à mois de février le 7 février on m'a donné des papiers. Et puis na beta na concert na témoigné ngo so OK na YouTube ezali Clovis Makola LSC concert wana ezali donc cet homme de Dieu avait prophétisé pour moi na ko bossa na moté na ko wanga na moté parce que le bat ba opinion il peut na tout à non moi je garde la meilleure partie au nga mona lo boko na nzamba à travers et poster Moïse Mbiete mais bato balandanga na ba réseaux sociaux est-ce que boyebi te que ça fait au moins 4 ans ou 5 ans na lo bara déjà likambo simbi wana na réseaux sociaux qui ne le sait pas et ça mais ngai na répondre pour na eti yomo ke no luka répondre pour mais ngai na lobi ka ke na beno na kobelai pour na landaki prédication na moko na église parce que to yeba ngai na yeba na passer wana avant comme na succès avant yebana na yebana qui na bien ezaki na poto toi tu me connais je suis yebinde nazaka et aki ana makamba ça na poto il m'envoie un message que frère Clovis j'ai besoin de faire ça je quitte ma maison na kero ça il a ba course na tineli na ki ngai mais na tineli message na bi en tout cas l'homme de Dieu boni c'est le frère Clovis na mona tangi mais à répondre na répondre encore papa ezanga frère Clovis Makola attends encore répondre na bengi akatika téléphone na di ba parfois zoteya na zonga na tata na zonga na une semaine na yo comprendre que na batinde na yo sonande ko mwabi yo benga ayamba ba tout mais na zone si na téléphone na tikela ki audio na bi il faut laisser ya ko sa batu na télévision que tu viens dire que l'homme de Dieu a appelé comme mot tété. Mais appelé comme mot tété parce que vous répondez jamais les gens. Il y a on a beau battre le respect na a beti na yo kara pour azina ba na parce que vous dites des choses à la télé mais vous ne faites jamais. Vous mentez le peuple de Dieu. Le tombeau blanchi. Ah oui, c'est ça le truc. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci. Nabino tout bozo la nabiso de partout na chaîne nabiso la va céleste pe na RTP et sika bonzambe et kitara na loyembo na maloba pe na misala bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya koloba ke nzamba boto kwaye wapi na manso azo la biso elongo na pasteur Fezamisia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Jéricho na filo muko ya motema ya bivens de homo depuis Londres pe na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel et na Boston bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya koloba ke nzamba boto kwaye les soit bien aimés dans le Seigneur toujours na cadre pour informer bien on a émission na bien de la lola lolo to ya mina to annoncer qui est déjà le lot enfin to zana na plateau na biso l'homme de Dieu le serviteur de l'Éternel papa Clovis Makola. Shalom papa. Shalom frère Alvin Beya. Boni santé kala. Kala makte kala te po toto mona na Belgique. Na Belgique. Non, on a émission suko boy. Une émission ça fait 10 ans. 10 ans. Kala makasi. Vraiment. Kala. Papa na linga ki donc avant côté ça biso na beya émission na biso normalement loyembo et ça là. Na sembolier.
miso nanga na ngomba esika lobiko nanga ekouta nzambo yo elikia na ngai makasi na ngai yo nde okufelanga nzambo yo amonaka nyonso elikia na ngai makasi na ngai yo nde okufelanga. Wow, bonzambe na bonzambe lo lezo futa. Amen. Clovis Makola. Tango yemba nzembo yo moko omilo bani katina yo. Tango na yemba nzembo yo. Na miloba ke nzambe wana aza juste et puis fidèle na ba promesse na. Parce que tango nazo sa nzembo yo, Dieu m'avait montré beaucoup de choses. On a beau moto, on a quoi qu'on dit mangoté. Mais les lots on a au monde yemba on a comprendre que nzambe wana soka lobi akokisaka pe ayanolaka losambo. Malgré 18 ans. Abakuka lobi ateko umela ekokisa makaka. Ya ona na yembaki na nzembo ya album aliwa nalalaki nzambe o motema moboyi kolala ate umeli tozalaka na elikia. Les problèmes à croyants lelo bakansaka ke lelo oyoki lelo obuki lelo olie lelo non, faut avoir la patience. Yangwana Yesu malgré ça qui nzambe il fallait d'abord 30 ans et les cas après bana ministère là. Mais papa Clovis Makola bande obalanda biso et donc on dirait que dans la bande comme ça on dirait que nzamba bosana bango on dirait que faveur ya nzambe to grâce ya nzambe miracle ya nzamba ko mon ngote na vie na bango net bande koni. On a cet exemple. Eh oui, pour parce que ba missus ba tamoli fort na ba hôpital na ba kis ba zo solution te ba prier ba gêner ba pese ba offrande jusqu'à présent ba za guéri te ba zo luka solution mabota ezo yate a Jésus avancé moment a genre yango il faut que nzamba sala. La Bible dit Dieu nzambo to sambelaka asalaka grâce na moto yo ye alingi. OK. Donc, biso nyonso toko ya l'église, tokoti les pasteurs nous prêchent la parole ou un chanteur vous chante, banzem bozo kota bino na dimension mais mutu moko nyonso te arobima na même bénédiction. Ezana bato mususu ba kozwa A, ba mususu ba kozwa B. Donc nzamba betaka mbula pona bato nyoto mena ndenge nyonso moko te. Donc ngai na kozala ke nzamba lingeke maladi na ngebikela neo, na bikela ngwanyo mais yo nzambe papa chakiona. Liste wana te. Yana to komona Yesu azaki na 12 disciples mais bango nyo tout est basé qui ça qui bateau. OK. Et ça na bateau mususu ba Pierre, ba sécu ça, mais bateau mususu ba sécu ça te ba Jean, ba Jacques, rien. Donc voilà. Mais au kufa na ona promesse nzambe ko to. Au kufa na promesse, le problème il y a ba promesse et loko bana na nzambe to bateau ning ba olanda biso ba yebite. Likamba promesse dépend de la personne ou ba pesi promesse. Nzambe sera péché aux promesses. Dieu t'a donné la promesse. Mais l'accomplissement, ça dépend de toi. Ce que Nzamba lobike na opambola yo. Hein, to kene lelo réalité oyo lelo na ki ça fait un mois, mais c'est une réalité que moi j'ai appris ici to on a moni awa. Le problème à Batumini pasteur à côté. To akoko sakola ke batu ba ko pambolama. Na esi bino na moi, mais ceux qui okoluka to pambolama ndeni. Si on prophétise sur toi que Dieu me dit que cette année, tu vivras la main de Dieu aux ala bénis. Mais ce qu'on luki moussalate, on luki l'autre, on peut la mandéni. Donc la promesse dépend de la personne. Donc par là, vous voulez dire que dans la part yanza, mais dans la part de l'homme. Mais oui, okay. C'est ça le problème. Donc tant que lobby pour nayo, soit tant pe ya prier pour ça, soit tant ya lukanza mais pe ko tchango na misala. Donc si je comprends bien ceux qui les solo pe ya moi sur ya zota misamakila. Ceux qui asala ba effort ça na ya aussi OK. Donc c'est ça le problème, mais la part de l'homme et la part de Dieu. Donc, là vous êtes contre ba pasteur ba frère ba vana na ba permanence. Na vraiment contre na moi à 100%. Pourquoi ça? La Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ah bon? Oui. Car la Bible wana papa lisolo ya Marthe na Marie. Azo benga ya ko sala musala azo boya na ko vanda ko yoka liloba ya Jésus. Jésus le dit que non, Marie a choisi la bonne part. Pourquoi Marie avait choisi la bonne part? Parce que musala o Moussa Sakene ko sala wana Marthe, c'était pas le travail pour aller gagner du pain. Pour nini wana zaki musala de la maison. Mais yeso tanga loba que Marie azo qui pona qui part bien. Pourquoi? Parce que la parole o Marie abane koyoka na momana et bane ko commisser plus fort que oya kende ko lamba. Donc c'était ça un peu la différence. Donc voilà, plus forte en fait. Merci beaucoup papa Clovis Makola na ba o ba prier à temps plein dans l'église et faut batika biloko wana. Même Nzambe avant apesa Adam Ève
Adam il a travaillé. Après ça, il va combo na ba animaux tout. Adam il a travaillé. Il faut travailler. Les gens n'aiment pas travailler. Il y a des gens nzembo moko na bimisi et bimi na tena bimisa on a décembre. Titre nzembo na zali yanga esimbi. Na nzembo na bandi yango na lobini. Na lobby na pese exemple ya batu na biso o lelo ba kenda ko sala te ba la na ba permanence tout ça mais bazo qui n'est pas mutu oyo abimaka na tongo ake ko lukali pané oh papa vraiment lelo na liete na ndako na bana sunga biso to lia mais ngana osungonde ni yo ko kende ko luko kenda raté non papa poto ti cette idéologie wana yanga tozomona lelo ba païen ba toto benga soi disant ba païen mais ba mutu lelo bazo konza c'est to bito tanga ba plus riche de tozana RDC tanga ba chrétien mais c'est to bito bando tanga ba païen au monde qui y en a plus. Parce qu'il faut aller chercher pour voilà ngana va na poto ezana bato musu basa ba 20 ans na poto ba ti le loto kota la vie na olobi mawa mais na bato musu za sali 5 ans na poto asombanda kuna kisasa parce que ils ont compris que tant on a za fona gagner a osala musa na tonga osala na butu. Donc voilà, il faut travailler. La bénédiction, ezaka pona ba païen te pona ba chrétien te. Mais nzamba cha bénédiction pona mutunyo to oyo andimi ko bima pe ko kene ko loka. Yango na Bible lobi nzamba betsa kambula pona batu malamu pe pona batu mabe. Merci beaucoup papa Clovis Mapona. Moyo loba on a kanda. Pourquoi? Parce que logo est pesika kanda na kisasa. Makas. Merci beaucoup papa. On peut dire solo que yanga esimbi. Na album Ozo bimsanzemu ya sika. Pourquoi ça? Tomoni Moïse Mbi alobi ki esimbité. Parce que oyoko bakisa yanga esimbi. On dirait que les solo ma solo yo banan kala toujours ya ba riposte. Série ya pichu manzeza ki. Na sala ga riposte. Tete pichu manzeza sa riposte. Est-ce que yo sko riposte est-ce que pas Moïse Mbi yanga esimbi. Ya lobi esimbité yo lobi ya yo esimbi. Parlons du molo banini. Na lo baboy na riposte Moïse Mbi était. Mais bateau balandanga na ba réseaux sociaux est-ce que boyebi te que ça fait au moins 4 ans ou 5 ans na lobara déjà les kambo simbi wana na réseaux sociaux qui ne le sait pas tes papa tozarano ba mi na Facebook zala franc na yebi que c'est mission na yo na yebi que c'est mission na yo ko émission tozolo ba bosolo zala franc malikambo ya esimbi frère Clovis abanango ka moi kala. Donc voilà, il y a quelque chose que nazala nango déjà kala. Bato mingi ba posa nga question na mais tant ko ba yange simbi ni ko lobani. Na ngana communiquer bato foi. Que fou ezala nini tout monde aka bandoki te tout monde aka milimo mabete mais Yesu akufa pour na biso sur la croix to longa nyonso malgré tout que le succès existe ba magicien ba existaka mais toyeba que avec Jésus nous sommes plus que vainqueurs tokende de l'avant zana kondima onyo to gosana comme on a Yesu c'est simbi ndoki azala te et simbi. OK yangwa mais kuna sko balobi ki esimbi te bandoki basalaki nyonso tout mais esimité makopo na bango esimité ozo meke mpe ko comprendre message en ndeni na titre pe ya yo batumi bale bakoko yemba bakoko te sur la grâce mais bako développer message pareil mutu nyoto aka na message mais ngai na répondre pour na eti yomo ke no luka répondre pour mais ngai na lobi ka ke ngai na yembi yanga simbi pour na communiquer les gens la foi. Il faut jamais que mon a tout le temps bandoki. Il faut jamais que mon a toujours des chèques. Oh ceux qui na monier à la muka qui ndé na moni voisin on a la muka otalanga misumabe c'est ka ke ko lukanga na butu. Non, il faut pas penser à ça. C'est simbité ayo ko lukanga e simbité. Alinga bomba libala na ngai simbité musa na ngai simbité mabeza. Wana ezali na tana muso mais ngana lingi na communiquer bato. To mona ka yango te ata bandoki bazali. Po ba kozalaka na bango toujours. Mais to yebaka ke c'est to longa bango par celui qui nous a aimé qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ceux qui ka bato mona ka bandoki ba luka biso mais biso ba Clovis to koza lelo biso to zati. Même yo koza oyo ate combien de ndoki ba luka na buto est-ce que ba koka ka. Lelo ko mokene ba poto kwenda vutuka. Papa to za quand même réaliste na nzambe wana. Esimbi. Esimbi zala na kondima yozo luka musala. Na oyebisa ndeko nyoto oyo za na posa kozwa musala. Mozozo ate bima na ndako na kondima. Lobake lelo esimbi na komo na kozwa musala wana. Yozo luka libala. Ozo raté. Yozo luka promotion na musala. Yozo luka élévation. Zana kondima. Bandoki bazala kaka. Ba aussi la raté. Que ego simba. Et simbi déjà. Et sim tu vas voir que simbi déjà papa. Malé frère Clovis. Mais la foi c'est d'avoir l'assurance et loko ozo luka mozana kondima sosu yango. C'est ça la foi. Ça, je vous communique la foi. Mais apôtre Paul et moi d'aki côté à Fango Makasi, azai pe na kondima Bible zo ba que a prié à plusieurs reprises et chad na yo aneti
etika ya kolongwa te papa. Mais le problème c'est que Simbaki te pa non, non. Tu comprendre. Est-ce que biloko nyo tout au côté la retraite au senga nzambe est-ce que nzamba pesa onyos? Nzamba pesa onyos te. Nzamba pesa ka selon volonté na ye. Dieu donne selon sa volonté. Nzamba ko pesa loko nyo tout ça na posa te parce que nzamba tala ke zalo quoi David. David il a servi l'Éternel avec droiture, mais nzamba permettra quitter David à tongela temple. OK. Donc nzambe asala ka selon ndenge ya lingeli. Donc voilà, ça il faut le comprendre. Parce que ceux qui ont Nzamba pesa biso nyotu ndeba tutu ba tamu na ba building ba tutu nene. Donc Nzamba pesa selon sa volonté. OK. Ngana dinga avant que to kota vraiment pe ba masolo mususu parce que titre na wande tout chaque ngata pe na yoka inde kona biso Moïse abimisa ki. Est-ce que vous avez pété ya koyo ya yepe simbite? C'est ça que nous avons plus de polémique, mais bon, c'est la là après que ils bima na décembre, ils bima na décembre. Vous avez pété à au festin de Kono par rapport à titre moko. Papa Alvin, je suis venu dans cette émission parler ya Moussala au Nzamba Pessi. Je ne suis pas venu parler des autres personnes. Pourquoi na lobi nengwana? Parce qu'il y a d'autres personnes quand ils viennent à la télé, ils parlent jamais des autres. Il y a d'autres personnes soyez botine les bango bonjour na WhatsApp, ba répondre à batuti. Donc il y a on a pour to respecter opinion na bango, to respecter bango, je préfère pas citer les noms des autres personnes. Na lobi te na tangi comme mutu, mais je préfère pas citer les noms des autres personnes pour na garder respect au na pesa bango ezande. Mais je préfère parler ya Moussa na parfois na koloba apo na mais hier awana sepeli na ngota loba a pona loba a oponanga yana je préfère pour ça la bien n'a parlé plus ya o yanga na plus d'assurance ya o nzamba lobi na ngape nzamba sala ngai. Donc voilà pour na bémission na ngomba lobi la batute pour na opinion na bango. Comment vous trouvez ça? Tous les corps du Christ. Oui. C'est comme si entre bino ba serviteur orgueil ezali bolinga narate ozaka yo mo et Nathan bakomo na banto d'autres musiciens chrétiens ba yara pe ba luka pe ne comment aboa qui ça bango humilié. Comment vous trouvez ça que bozo c'est dans colo corps du Christ dans Bible les talisabiso mais vous êtes divisés. Je ne comprends pas. Na répondre au la question lobby. Hein? Na répondre on est divisé parce que vous êtes vraiment dans le milieu. Vous êtes vraiment la source parce que vous travaillez plus dans les chrétiens. Hypocrisie les kiming. Ça c'est vrai dans le milieu na biso bananzambe. Biso surtout les chrétiens. Oh toyemba soi-disant ba chantre. Eza makasi mais tout ça ko boni. Chacun a son opinion. Et binzambe mutunyotu o ayembaka ayebi nzambe ni nazo yembela. Et ana batu mususu aoyemba parce que nzambe abikisa na maladie boza mutu mususu pa oyemba pa kende lola. Et na mutu mususu ayemba po batu bakota lola. Donc mutu azana na mais moi je le dis toujours que moi je préfère parler de moi. Parce que to meka ki un peu kolanda bandero mususu to komo beta mabaku parce que ngana yeki sasa. Na yeki sasa je suis tout seul. Je suis chez moi. Na vandaka na kena se musa na nzambe na zongi pourquoi parce que tout le monde bande commission tout meki ko approcher bango tout le monde ke balinga raté baza pe na ba raison na bango balingela raté yana je préfère que nazalanga moko je travaille l'œuvre de Dieu pour na et ça la bien parce que to linga na raté ça c'est vrai. Merci papa Clovis Makola. On peut pas mentir à ça. Merci beaucoup. Ni nyanga simbi na vino nongozo ba yanga simbi neti ni simba na vino yo. Ni simba et ay belé simba. Ozo ba so témoignage et belé. Oyo le kananzela ya Angola. Ah oui. Papa ngai nzamba lokoti ngai lelo te. Nzamba lokoti ngai de loin. Nzamba lokoti ngai de loin. Nga lobango ke nga na uti musika. Donc tout ça là dans émission mon place ngana kola oyoka ba témoignage. Dieu m'a pris de loin à meminga na Angola, na komi na Angola na katia. Bon je souffrais pas en Angola, mais nzamba yo sala à travers un nom de Dieu ayo fungula porte na yo kende poto na komi na poto. Dieu m'a visité yanga et Simba et puis zo continuer ko Simba. Pour oh nazala oh ngana zali faut rendre grâce à ces Dieu quoi. Vraiment. Parce que combien de ndo ki ba lukanga na vie me ba koka kati. Vraiment. Reconnaissance à Bondeza bien ma papa Clovis. Mon loyembo du soso a capé la cave. Oh a capé la na sala bon. Na uto ça déjà nzembo kala mais na sala nzembo na uto bimisa na YouTube. OK.
Et bien, na Clovis Makola TV. Allez vous abonner. Na frère Moro. Na ebi oyema makasi. Oyebi ba timbre wana yo kaneti ya banani. Te yemba non ya oyebiso. Donc na le que frère Claude a cause de wapi. Au moins quand même ngai ata ba bi to ngala te mais nazo zo ba artiste na yo yebisa. Na imbise de nzembo mobimanga na indika na suka. Nazo Guilhem Mizwa. Na imbisa Guilhem Mizwa toute la chanson. To beta du solo si ça non ya frère Oyo. Nzembo za titre Nzembo Nzambe alekinde moto remix donc c'est une chanson ya Nzembo. Kolo salela ngai. Kolo salela ngai. Na nyonso nazo senga. Kolo salela ngai. Kolo salela ngai. Kolo salela ngai. Na losambo nazo sala. Kolo salela ngai. Na mitiki lokola mbonda. Kolo salela ngai. Pwete mokili eyoka lokito. Ya misala kembwa Nzambe. Na mitiki lokola guitare. Mokonzi beta no ngai. Sipo mokili eyoka bilengi na yo. Bayoka ngona nzela na ngai. Sala nazala lokola punda. Mokongo nange fandelo na yo. Tango kokota Yerusalema. Ngape na kota na nkembo. Sala nazala lokola fotokopi ya bonzambe ya lola. Soki mokili eluki emona Nzambe. Emona ye na nzela na ngai. Kolo salela ngai. Kolo salela ngai. Na losambo nazo sala. Kolo bitumba na ngai mati niveau. Ekomosenga Nzambe abunda. Eza yo mokondo pona ngai. Kota bitumba na nzela. Lopo sesili na quartier. Lisole komi kobetama. Sala lisusu mbula oyo. Na promettre na kota tola. Wow. Félicitations papa. Merci. Et puis que loyembo yo. Ezang singa maloba. Nzamba zalokom. Nzamba leki moto. Mais papa, ils ont abandonné comme ça, la tongo midi pourquoi? On dirait que adresse ya Bolamu ya Nzambe, on dirait Bolamu ya Nzambe bunga adresse na bango papa. Nanze mozole leke Nzambe salelanga na tatola yo. Mais dans ba oyo papa jusqu'à présent, bazole la tongo midi pourquoi? Et là on a vu ça bango. Ata bazole la tongo midi pourquoi ba lembate. Eza na mutu moko avanda pendant 37 ans na piscine. Avant d'aller na piscine, na 37 ans, nazo koma. Avant d'aller anja yaka ningisaka mai pendant 37 ans. Ya yé mutakubwa kazalaka te mais 38e année. 38e année, il y avait un homme au aleki batunyo to tango yaki. Ayebisa ke kutu tabwa kama na mai. Ayebisa ke kaka point ton lit et marche. Ya ngwana na vie ya bonzambe. Ozoluka Nzambe zala na patience bana Israël bavanda 429 ans mais 430e année il fallait Moïse aya donc zala na kondima cause nos précité parce que la Bible dit les premiers seront les derniers seront les premiers tika bango bazwa na bango lolenge na mbaki atalelo na suite lobi na kozwa mabendeli wa Nzambe mabenzambe donc voilà peni na koseka ante parce que muto azana Nzambe te ata lelo zo simba te suka eko simba kaka papa esimbi déjà so ezana ndeko moko osala ye mabe d'accord alela pe na komona papa na hebite so na ko la kiso oye l'accent ngai na hebite so ko ko sala nini pour nous réparer mabango nini bon mabango ba réparer encore na TV na betolo li solo na to cha estrango ndeko Rolanda ozoe bandeko yo Guilhem on a dit Guilhem makasi beta sko li solo ya clip comme ça na ya koyebiso mabo sala mais moi na beta na li solo ya clip ezate fo ebzanga mabe po na sala Guilhem zo mabete na sala Bolamu nini osala parce que yo lobi oyembisa Nzembo mobimbisa mais au contraire abimé pas frère Patrice Mobiaye oui bien sûr abimé là pas après Patrice Mobiaye mais mutu oyo atikeli frère Guilhem Nzembo kobanda deuxième couplet na sokezana Clovis Makola donc voilà et puis atiké na clip étant vedette et puis nani tango yembi na Guilhem après Guilhem Zuma maman producteur. Ah bon? Ouais, c'est ça la question. C'était qui? Maman producteur. Mais producteur wande lukele ba makambo ebele tozonga susi makambo. Wana talinga ite nzamba fungula rapport mais yo mo foye ba ko gérer la grâce. OK. Ouais.
Liwana ya Guilhem Mizo et cela on est temps de apprendre Liwana et cela qui on dit papa. Liwa Guilhem Mizo naibi et comme il a jomo na bano qui beta na province moko na France ya Évray. Na lela Guilhem Mizo na lelinde ko na ngai parce que c'est quelqu'un au le longa et Clovis na ko ba frère Clovis na ko ba Claire na bato ba la ngana émission Guilhem Mizo a apporté quelque chose na carrière na ngai au jamais na ko boya pe na ko wanga na bo donc ngai lelo so na moni mo na Guilhem Mizo na nzela na otambola na voiture ba yebisinga mo na Guilhem Mizo fona telema na kini na zo na pesa offrande. Wow. Donc voilà. Qu'est-ce que vous gardez de lui? Je garde vraiment des bonnes choses, un homme simple, un homme qui aimait Dieu et puis un grand chanteur. J'ai chanté avec beaucoup de gens au studio, mais ils ont un moto na kolo bake ana vandi na bandi nzembo. Ya kocha yembi na bibolongo la voix na botika ya yemba. C'est Guilhem Mizo. Je le dirai toujours. C'est trop grave ça. Ouais. Liwanae ba makame bimé belé parce que yo za na poto biso awa ozaki proche ne boyemba nae nzemu no peke et sala ke gila bi mama kasi ko na belé dans nzambe nanga. Liwanae papa ba verset bimé belé. Et pas moi siné to ça na émission et pas bande ko na famille to ça na émission et pas Patrice Moubia alobi pe verso mususu. Par rapport à Liwa Guilhem Mizo, yo vérité une vraie version no ko pesa sur Liwanae parce que baloba ka ko fane ki mosa na nzambe te. Koto bando ki badie koto akena ko simba bakisi koto balekisa ki koto yo bachela ki poison. Là je vous dis ce qui est vrai. Oui, je sais parce que la tambola ki na famille nyonso na ke côté ya ba mwasi dans des choses o ya balaki ba pesi version na bon o il paraîtrait azo bandi bossa camion na tina conditionnel que Guilhem Mizo bachela ki poison na succès na album wa sala ki il paraîtrait que bachela ki poison et pas bas musicien mogo chrétien parce que en ligne qui que Guilhem Mizo a bima comme indépendant là selon version il y a Moissine famille à Moissine bon to longo wana to komi na famille à Guilhem Mizo oh moi si ya Guilhem Mizo ndé muta be famille wana mabe ne ba sala ki ba bomai kotoyo oh non ba Guilhem Mizo na famille na ba na kindoki koto yo Guilhem Mizo selon ba musicien chrétien musu esika pe Guilhem azalaki o Guilhem akendaki donc esika Guilhem Mizo azalaki te mais selon ba musicien mususu chrétien balobi ke Guilhem akendaki kosima bakisi sima mwasi na Brésil ebeti yo ba retour poison bakisi balie yo eloni no kolo ba papa par rapport à Guilhem. Merci beaucoup. Na liwa Guilhem Mizo yo za na plus d'informations que ngai pourquoi parce que yo zaki na katia boîte moi j'étais pas là na zaki na poto. Donc maintenant kolo baka ke ngai version Guilhem Mizo ndinga kufela franchement na yebi vraiment tenga na solana bande ko na ya famille ba petit frère na parce que na beta concert mon Angola na concert wana j'avais demandé un peu d'argent pour na kosunga famille mais na kolo baka ke ngai ba bisa nga version que soi-disant azaki na maladie ya minu bazaki diabétique sans le savoir tant balkeni na matete pour ba soigner ce qui voilà et puis connaissez ba été ba transférer na maman et mokuna de temps bazong si mai et beti shit à confil wana version na ali mais ba version mususu na éviter et puis je ne vais pas vraiment na commenter plus na makambo na éviter. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis nazawa, j'espère que na bon ça jour parce que nazaïté nazaki na kikuiti, je viens à peine d'arriver à Kin. Donc na bon ça jour fona kita la famille na ki peut ta la tombe na tikata fleur. Merci beaucoup, l'office Makola. Parce que l'autre, c'est l'homme de dire que vous connaissez très bien. À votre collègue, on a une émission, hein. Bon, c'est la clip. Bon, là, t'as bongo kaka. Net qui n'a bien les lanza menanga. Bah, filmer, pégoto parti dans la tête qui est salité, chez les pauvres. Bah, nine boyo kanagi réalisation. Bah, mon clip est bimi boyo pour faire là, t'as bon. Bêta, bah, maman na veste, bah, griffe à mystique. Ma bosse là inde yangoan au surprendre il y a un problème bon parfois ndé to kana ngana comme na poto parfois na changer par rapport à moto afimé na poto un problème té to ko bunda té pour na kambo lamba omoni likambo lamba mutalata ko le kabatino des arayesu alate lamba sans couture
omoteka to une émission tala yo obeti maka donc tant on a une émission na bi yango likambo ngai ngala kene na kana bina keka ko pesa moi sango mais et olati bien na bien. Merci l'homme to la lokolo no yo no fungola ndela c'est na yebi encore frère Alvin il y a 2012 vraiment on a banozo na voiture au côté na bano na sibato ça une émission 2012 wa nguto bossani bo 2007 na tropical émission moto ça na kati ya hyper donc ya première fois beta pe le solo ngola voilà, 2007, 2008, 2007, j'ai fait. C'est Wanozo Bunda. Vraiment. Quand même. Dans l'eau, les autres foutent à ma gueule. Eh, mais le mot ah, bon, moi, c'est Simbi. Il y a un monde à gaba dokité. Tous en avons dit, mais allez de l'avant. Pour ce que monde a bandoki, comme à Kobanga air moro. Va de l'avant. Amen. Papa, à capella le sous nabe lanzame na ngesa la bien. Na senga lambo kanini na lukananda kwa nani. Papa nyoso na bana na ye. Ya no la lo sambo na ngao na belela nzambe na anga. Nabelela nzambe na mawa Yesu nabelela nzambe na ngai kino yako ya nolangai balobi na ngai Yesu ye o sala kabikamwa nzambe na ngai yango na ye Yesu salela ngai Yesu elika ebunga ye. Donc voilà, c'est un peu ça. Ah, elika ebunga nzambe ka sala yo c'est comme si na banzem no bela kan nzambe ya honnête que ko secourir yo on dirait qu'on a un problème on a mis faya ka ko sala ba problème ici la rater ya nga ba problème ici la mais ba problème na vie ya muto ici la rater ba problème na vie ya muto ici la rater par rapport so ya banzemo na landa trop OEP c'est ça la succès net au peu au te ko bimisa na frère mosusu bimisa na poto nzama bimisa nsima na yo c'est comme si ozo le la ka na nzama ya ko saela quoi kasi poto za la ka na posa nzama tozalaka na posa nzambe tolelaka nzambe me yana banze mosusu mpe nayembaka ya louange banze mosusu mpe ya bateme ebele nayembaka ya bolingo otikelanga bolingo na se na moi okenda kobongisela ngai esika. Donc mais kote kuna nayebi koza makasi na banze molela wana wana yo moto lobi donc peuple de Dieu ye moto alobi donc voilà ye moto alobi. Merci papa Clovis Makola. 10 ans après na kisasa na kutu na lobi na bula kutu otiki musique ne ba musicien be ba comment na ba pasteur fin carrière frère Clovis Makola aussi prendre biso ozoni na kin album ozo bana promotion. Qu'est-ce qui vous a motivé de plus? Il y a rien qui m'a motivé. Il y a rien en fait. Mais c'est juste que le devoir que j'ai envers le Seigneur. Parce que le Seigneur m'a donné un talent. Zamba pesinga talent. Alors pourquoi pendant tous ces 10 ans là, vous avez dit non silence Taillou kaka ou comment? Non, pendant tous ces 10 ans là, Nazari silence, j'ai travaillé toujours. J'ai travaillé toujours dans Banek ou ça là. Tous Arano a mis toujours dans Facebook. Il y avait tout le temps des publications, tout le temps j'ai travaillé. Mais le problème est que Moutagangi Sara Moussala Moutezara Nzambe. Moutagangi Sara Moussala Moutezara Nzambe. Il y a un batu Moussouba Osala Moussala, il y a Makasi. Mais bazo futa ba muke mais batu Moussouba Osala Moussala ka muke ba futa ma plus. Nzambe ne mouta permettra Moutou Moussala au sali parfois. Au Salika vite fait mais il gagne plus. Donc pendant tout ce temps-là, je travaillais, mais Dieu ne permettait pas que Batouba comme ça là on a ma cassine bayo comme Missoussou. Mais le temps de Dieu est arrivé encore. Donc voilà, Nana qui ça. Donc Nazana qui ça. Nzamba leki ne moto. Remix c'est ça déjà dans YouTube. Boki ne beau comme ça là frère Clovis ça ça. Il faut s'abonner. Nzamba au pas la Bible. OK, et pourquoi Nzambe aleki des motos? Pourquoi titre non? Mais Nzamba leki ne moto pour bato ayo kana raté entre bato. Moto le ba bino ba mission Nzambe bo kana raté. Donc voilà, Nzamba leki ne moto. Moutaza na limite na vie. Mais Nzamba za na limite parce que na nzembo na yembi moto akoki kopeso lipa asukeli wana tango Nzambe ayakaka yenda pesa ka petit moto akoki kolobano je t'aime asukeli wana kasi je t'aime ya Yesu ekenda kiko sekwisa Lazare. Moto akoki ko swanelo na bomoto asukeli wana kasi polonga femme to mari de nuit. Sengi Nzambe abundela yo. Maleki ne moto. Nzambe soka bundelo bitumba to esimbi. Vraiment. Esimbi olongi yango. En tout cas, merci beaucoup Papa Clovis Makola. Et ça a combien de titres dans le cadre? Album ezaka na 9 titres.
Pamba. Ok. Promotion non bandi. Promotion non donc dès na déjà promotion bandi. On a bandi déjà une émission oza émission na biso phare. Amen. Ya bana nzambe lelo bon et yana bato mususu mais bon ba mélange. Mais je te dis pena émission bana nzambe ça la biso bien et ya frère Alvin Béa Bonzambe na Bonzambe donc yango promotion déjà yango esimbi déjà. Yango en tout cas, merci beaucoup papa Clovis. Est-ce que so bani ba yoka banze mongo ba yoka ngoti. Ba yoka na YouTube. OK, chaîne Clovis Makola TV. Clovis Makola TV et puis na page na ngai ya Facebook, page ezaka Clovis Makola officiel, Instagram Clovis Makola officiel. Allez vous abonner pour voir plus de titres parce que ba nouvelle les a tous les jours. Na ocha ba nouvelle kuna ba. En tout cas, merci beaucoup papa Clovis Makola ndenge au répondre biso na invitation na biso. En tout cas banzemo eza bien makasko le kanga déjà na commune a déjà amoureux ya nzemo ba sa fitirina. Comment il s'appelle les frères? Il s'appelle les frères Gédéon. Frère Gédéon, félicitations. On a CP Makas Navana et Mbelina. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la chanson. Tanalanda qui ont papa, félicitations. Je crois que Simbi déjà. Et c'est Simbi. Donc c'est ça quoi. Papa, Sikoyo, moi question moi Yasuka par rapport à Bamakambo Izo Salamana Discord auditrice. Na mona kiope et pas yende konabiso ba photo et pas Deniles. Ok na koluka kunani parce que ba Deniles lelo ba pasteur ming bazo mona net que païen moko boy azo ko embrouiller église dans kolo net que Saoul moko boy quoi mais to moni yo na ye qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Eza Mabé d'aller voir ton frère dans la vie? Dans la Kenya parce que à part Makamba Bonzambe c'est mon frère à moi. La Kenya pour rendre visite. Donc, et puis, j'ai été bien accueilli, étant un homme de Dieu. Pessinga Valère était un homme de Dieu. Et puis, il a passé une beauté sikazai. Vous êtes bien avec Sola qui Bonzambe? Tu sola pe masola Bonzambe pendaya parce que et là on a le bango ils a un témoignage. Moni batulelo des fois ba comme ko ignorer mutu. Soit ceux ba komi ko mona mutu na ba komi ko le bané mabe, to ba komi ko tangele mabe, ba to pe ba komo sala ko le benanga makam na été. Non, dans la vie, il ne faut pas être hypocrite dans la vie. Moi, je le dis toujours et puis je le redirai. Ngaïta, on a eu un poto en 2004. On a eu un candidat na poto. Le prophète de Nilé, c'est à côté l'église Nabiso. À côté. A prophétiser là qui en janvier 2004. A prophétiser là, Dieu m'a dit que moi, Dieu va te visiter. Sans papier, Dieu va te visiter. Le prophète de Niles. Et ça na YouTube. Moi, au mois de février, le 7 février, on m'a donné des papiers. Et puis, na bêta na concert, na témoigné sur OK na YouTube, ils allaient Clovis Makola LSC. Concert ou allé. Donc cet homme de Dieu avait prophétisé pour moi. Na ko bossa na moté. Na ko wanga na moté parce que le lot batbalo ba opinion, il peut na tout à non. Moi je garde la meilleure partie au nga mona lo boko na nzamba à travers. Donc moi tant na moni ba photo bande muso ba benga ni ne comédie frère Clovis Makola akio ko luka kuna ni ne comédie na Kinshasa. Puis na ye ko assumer ngo devant la télé que j'étais parti voir mon frère. Alors que la différence que vous faites entre Denis Lessia, le lona ou Denis Lessia qui a sa collègue qui est aussi sérieux. Makambola nga na ngote papa. Na okota kuna na profondeur te que Dieu juge lui-même son serviteur. Parce que on peut osoner du solo mozo régner mikolo tenir azo dénoncer moko na bino pasteur musicien qui mais tanga pe passer mission kombo na pose tanga ba komba ba tenir tout mais passer mission na pe tanga te tanga kombo na modèle azo de istati papa nga na yebite de istati wapi tanga kombo na epote ba misu botanga ba kombo na bangwa botanga tanga pe kombo passer bon na ndenge tozo yokela na ndenge zo panza na zo tanga na kun il paraîtrait pasteur Atoms né de Nile Sazolo Bela. Il paraîtrait que pasteur Atoms né de Nile Sazolo Bela qui a chef Mosé mina États-Unis frère wana komuno ondimate. Bon, étant que makambo ya église papa au solo là na été que non nous devons traiter ba histoire na biso na kati église ceux qui est comme ceux qui ezala qui ya solo que nous mona ndeko no conseiller au lieu que allo bango bongo liboso caméra papa na koyo ko loba boy l'homme de Dieu frère Alvin je vous parle et donc voilà au moni mosé na nzambe ceux qui accueillent là soit un homme d'affaires ou soit un malade
ou soit nini makamuto bakoyoko solola akoyoko ya koloba ngona publicité. OK. Avec beaucoup de respect on a envers l'homme de Dieu, le pasteur Denis Less, on a net solola qui na koloba ngona publicité. Donc voilà, etika di entanga na. Mais oyoka ipe di solo ne azo dénoncer de collègues. Bon, ngai nazalaka vraiment pas nazalaka pas trop d'émissions et puis na lingi te ko papa Clovis. Na lingi pe na trop te na kena makambo wana. Moi je suis comme dans le bain une émission, je suis venu parler na musala nzamba pesinga na sala. Je ne suis pas venu na kota na ba sujet moko boya batu moko o bango ba lobela batu te na ba na bémission na bango. Pourquoi? Parce que balinga pété que parfois ya lobela muninga se pété na ndengo lobela ke avec beaucoup de respect on a nango envers l'homme de Dieu, le pasteur et puis les prophètes nzamba pambola bango. OK, merci beaucoup. Quand on a posé une question, nako sapé moi demande moko au conseiller tu que yo bozo kutan bozo solo là. On peut se faire mon conseil que ko dénonce wana basa na télévision. Frère Alvin, je sais que tu es un homme sage. Nana autant to kutanaki na Belgique. Makambeleka na Belgique. Si je pars dans une émission et que batuninga mais to monaki bino na photo mon frère Alvin. Est-ce que yo solo est-ce que ceux qui na na masolo na kena beta on a TV? Tu seras content. Tout sur la gasse cacao. On s'est pédé, tu changer de solo. Tu changer pour voilà. Bon Zambé na bon Zambé. Non les autres merci papa. Toujours dans cadre émission la biso oyekine. La monique aux Argentines, au Canada partout, mais église nan kolo to komi robanga papa. Poison et côté na carte église. Ba pasteur bazo kufa na ba poison. Na kena ba kuite be pasteur azo ya na miko na emoko. Dernièrement, on a continué l'église, mon papa, il y a un pasteur à roter. Mais micro n'est ce qu'il y a bêtise, il y a mes mecs. Pasteur a été pendant plus de 15 minutes, il y a un micro, il y a une église. Il faut micro n'est ça là. Pour la roter. Comment vous trouvez ça poison côté na l'église, papa? Parce que batu mingi ba osambela nzambe ya soloté. Comment ça? Oui, parce que quelqu'un qui prie réellement le Seigneur, à quoi tu l'as déconné poison, et ça c'est pas. Moi je dis que c'est contradictoire à la parole de Dieu. Donc voilà, c'est bon moni le poison côté l'église parce que ça n'a bien filtré. Et ça n'a batu mingi le baye ba simbi ba bible mais ba sambela nzambe parce que pour prêcher ce n'est pas seulement avoir le Saint-Esprit. Et zali na batu musu ba na art a bien parlé. Est-ce que vous que le lot to comme il a ben influenceur, ben influenceuse na réseaux sociaux, alobi no pe makambo za pendo lobi alobi na makambo solo non de ateyo. Donc le lot ça na batu musu ba na wana akoko telema pena teyo ma ani ya nzambe te. Donc c'est bon mona on a beaucoup comprendre yang wana na zongisi batu na nzembo nzamba lekine moto na lobi na suka ke batu mingi lelo bacheka kombo nzambe liboso na batu misu bible lobi batu misu babeka pesa biso ka kombo na mais misala na ba misala na bango. Donc c'est un peu ça faut comprendre que beaucoup de gens bazo simba bible mais baza nzambe te et puis basambela nzambe te. Oui, et ça le quoi on a ça entre parenthèses. Il y a un homme de Dieu. Et un homme de Dieu a ça. Aza parmi les hommes de Dieu, a une valeur dans mboka. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui, ça fait mal au cœur. Et ça c'est une communauté na dénoncé te mutu na nzamba ngonani. Mais à l'école de mission moko un jour na vanda penda boy. Pour na sepe la rani makasi mu nzambe wana. Aolo ba émission. Vous savez, moi je suis arrivé à un niveau parce que on se ba olo ba makamona ba kendara na français. Je suis arrivé à un niveau donc je comprends des choses telles que tu ne peux pas imaginer mon frère. J'étais parti dans un restaurant manger. Il y a un homme, un collègue à moi, un pasteur. Il était rentré avec ses enfants. Ma pessingambo tété, il est parti comme si il ne me connaissait pas. Mais quand j'ai vu Fali Poupa entrer, Fali Poupa, il est homme de Dieu, il est venu à Bando Yambangaï. Ah, bon. Là, on a premièrement bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour comme la Lingara et Penamingi, na Kobelei, pour la prédication na moko na l'église parce que to yeba na passer avant comme on a succès. Avant yebana qui na bien ezaki na poto toi tu me connais je suis yebinde nazaka et aki ana makamba ça na poto il m'envoie un message que frère Clovis j'ai besoin de faire ça je quitte ma maison na kero ça il a ba course na tineli na ki ngai mais na tineli message na bi entre l'homme de Dieu boni c'est le frère Clovis na mona tangi mais à répondre na répondre encore papa
ezanga ipré Clovis Makola attends encore répondre na bengi akatika téléphone na dit ba parfois zoteya nazonga na tata na songa une semaine na yo comprendre que na batende na yo sonande ko mwabi yo benga ayamba ba tout mais nazongi si na téléphone na tikelaki audio na bi il faut laisser ya ko sa batu na télévision. Que tu viens dire que l'homme de Dieu a appelé comme mot tété. Mais appelé comme mot tété parce que vous répondez jamais les gens. Il y a on a beau battre le respect na abeti na yo kara pour azina ba na parce que vous dites des choses à la télé mais vous ne faites jamais. Vous mentez le peuple de Dieu. Le tombeau blanchi. Ah oui, c'est ça le truc. Dans y a on a beau comprendre c'est ba poison le commis pour batuming le ba simbi Bible mais baza nzambe té. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup Papa Clovis, c'est la fin de notre émission. Merci message beaucoup. non Yasoka. Message à Soka, il y a beaucoup d'invitation. Vraiment frère Alvin Béa, Zamba Pambolo et puis j'ai béni le Seigneur côté à commission. Amen. Parce que moni batum sous baé bara grandeur de Dieu té batwa lingara ba monara ekwenyo tout bon. Mais Nzamba ça la progressivement et successivement. Côté comme il est là, moi je te connais depuis longtemps, je dis merci à Dieu. Merci. Et puis merci beaucoup pour l'invitation. Merci l'homme. Au soutenant mingi na concert triomphal mingi makasi. Nzamba Barcelone belé. Et puis na ba homme de Dieu balandi biso kombo na éviter que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis na bino nyoto balandi biso Nzambe vraiment apambola bino abaksa ebele. Nena lobaka allez vous abonner à notre chaîne. Nzembo Nzamba lekine moto remix c'est déjà na YouTube. Partagez avec tes amis. Bobo de la mingi pe pour nous dans ça et puis nazana qui ça pour travailler. C'est lui qui a besoin de moi, qui a besoin de me contacter. Naza tout le temps sur WhatsApp. Donc venez chercher. François Naraga. Ouais, il y a France. Okay, donc 0033 7 83 41 49 66 0033 7 83 41 49 66. Que Dieu vous bénisse. Simbi. Et Simbi. Merci beaucoup, papa. Bonne Zambé, na bonne Zambé. Lola et Zofuta. On se retrouve à la prochaine. Bye. Donc voilà. Au moni Mosé Nzambe, ceux qui accueillent Tala, soit un homme d'affaires, ou soit un malade, ou soit un néni, Makamuto Bakoko Solola, Akoko Yaro na publicité. Avec beaucoup de respect envers l'homme de Dieu, le pasteur Denis Desi, Ongane to solo laki. Nako le baron na publicité. Donc voilà, etika di entraînant naï. Mais oyoka il peut des solo ne azo dénoncer de collègues. Bon, ngai nazalaka vraiment pas nazalaka n'a pas trop d'émissions et puis na lingi te ko papa Clovis. Na lingi pe na trop tena ke na makambo wana. Moi je suis comme dans le une émission, je suis venu parler na musala Nzamba pesinga na sala. Je ne suis pas venu na kota na ba sujet moko boya batu moko o bango ba lobela batu te na ba na émission na bango. Pourquoi? Parce que balinga pété que parfois o lobela muninga se pété na ndengo lobela ke avec beaucoup de respect on a nango envers l'homme de Dieu, le pasteur et puis les prophètes Nzamba Pambola bango. OK, merci beaucoup. Nga na poser une question. Nako sapé moi demande moko au conseil tu que yo bozo kutam bozo solo là on peut se faire moi conseil que ko dénonce wana basa na télévision. Frère Alvin, je sais que tu es un homme sage. Nana autant to kutanaki na Belgique makamboleka na Belgique. Si je pars dans une émission et que batuninga mais to monaki bino na photo mon frère Alvin, est-ce que yo solo, est-ce que ceux qui na na masolo na ke na beta on a TV, tu seras content? Tout sur la gasse cacao. On s'est pédé, tout changer de solo. Tout changer pour voilà. Bonne Zambé na bonne Zambé. Non les autres merci papa. Toujours dans le cadre de l'émission la biso oyekine. La monique est aux Argentines, au Kenya partout. Mais église nan kolo to komi robanga papa. Poison écoute na carte église. Ba pasteur bazo kufa na ba poison. Na kena ba kuite be pasteur azo ya na miko na emoko. Dernièrement, on a continué à l'église, mon papa, il y a un pasteur à Yaroté. Mais micro n'est-ce qu'il y a des bêtises à Mémaki. Le pasteur a été pendant plus de 15 minutes à zone de micro, oh, bazo pèse une église. Il faut micro n'est ça là. Comment vous trouvez ça poison côté na carte de l'église, papa? Parce que batu mingi ba osambela nzambe ya soloté. Comment ça? Oui, parce que quelqu'un qui prie réellement le Seigneur, à quoi tu l'as déconné poison? Et ça c'est pas, moi je dis que c'est contradictoire à la parole de Dieu.
Donc voilà, c'est bon moni le poison côté l'église parce que ça n'a bien filtré. Et ça n'a pas tout mingi le baye ba simbi ba bible mais ba sambe la ranzambe parce que pour prêcher ce n'est pas seulement avoir le Saint-Esprit. Et zali na batum sou ba ça na art a bien parlé. Est-ce que que le lot to comme na influenceur, influenceuse na réseaux sociaux, alobi no pe makambo zape no lobi alobi na makambo solo non de ateyo. Donc le lot ça na batum sou ba na wana akoko telema pena teyo ma ani ya nzambe te. Donc c'est bon mona ni on a beau comprendre yango wana na zongisi batu na nzembo nzamba lekine moto na lobi na suka ke batu mingi lelo bacheka kombo nzambe liboso na batu misu bible lobi batu misu babeka pesa biso ka kombo na mais misala na ba misala na bango. Donc c'est un peu ça faut comprendre que beaucoup de gens bazo simba bible mais baza nzambe te et puis basambela nzambe te. Oui, et ça le quoi on a ça entre parenthèses. Il y a un homme de Dieu. Et un homme de Dieu a qui ça. Aza parmi les hommes de Dieu bazana na valeur na mboka. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui, ça fait mal au cœur. Et ça t'es natangi communauté na dénoncer te mutu na nzamba ngonani. Mais à l'écran émission moko un jour na vanda penda boy. Pour na sepe la rani makasi mu nzambe wana. Alors ban émission, vous savez, moi je suis arrivé à un niveau parce que on se ba oloba makamona ba kendara na français. Je suis arrivé à un niveau donc je comprends des choses telles que tu ne peux pas imaginer mon frère. J'étais parti dans un restaurant manger et un homme, un collègue à moi, un pasteur, il était rentré avec ses enfants. Ma Pessingambo Tété, il est parti comme si il ne me connaissait pas. Mais quand j'ai vu Fali Poupa entrer, Fali Poupa, il est homme de Dieu, il est venu à Bando Yambangaï. Ah, bon. Là, on a premièrement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, comme la Lingara et Penamingi, na Kobelei, pour la prédication na moko na l'église parce que to yeba ngana yeba na passé avant comme on a succès avant yebana na yebana ki na bien ezaki na poto toi tu me connais je suis yebi ndé nazaka et aki ana makamba ça na poto il m'envoie un message que frère Clovis j'ai besoin de faire ça je quitte ma maison na kero ça il a ba course na tineli na ki ngai mais na tineli message na bi entre l'homme de Dieu boni c'est le frère Clovis na mona tangi mais à répondre. Na répondre encore. Papa, ezanga frère Clovis Makola. Attends encore à répondre. Na bengi akatika téléphone. Na dit bah parfois zoté. Na zonga na tata. Na zonga na une semaine. Na yo comprendre que na batende na yo sonande ko moi bien. Yo benga ayamba ba douté. Mais na zone si na téléphone na tikela ki audio. Na il faut laisser ya ko sarabatu na télévision. Que tu viens dire que l'homme de Dieu a appelé comme mot tété. Mais appelé comme mot tété parce que vous répondez jamais les gens. Il y a on a pas battre le respect na abeti na yo kara pour azina ba na parce que vous dites des choses à la télé mais vous ne faites jamais. Vous mentez le peuple de Dieu. Le tombeau blanchi. Ah oui, c'est ça le truc. Dans y a on a pas comprendre c'est ba poison le commis pour batuming le ba simbi Bible mais baza nzambe té. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup Papa Clovis, c'est la fin de notre émission. Merci message beaucoup. non Yasoka. Message à ceux qui ont beaucoup d'invitation. Vraiment frère Alvin Béa. Nzamba Pambolo et puis j'ai béni le Seigneur côté à commission. Amen. Parce que moni batum sous baé bara grandeur de Dieu té batwa lingara ba monara ekwenyo tubu. Mais Nzamba ça la progressivement et successivement. Côté comme il est là, moi je te connais depuis longtemps, je dis merci à Dieu. Merci. Et puis merci beaucoup pour l'invitation. Merci non. Au soutenanga mingi na concert triomphal mingi makasi. Merci. Nzamba Baxelo ebele. Amen. Et puis na ba homme de Dieu balandi biso kombo na éviter que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis na bino nyoto balandi biso Nzambe vraiment apambola bino abaxa ebele. Nena lobaka allez vous abonner à notre chaîne. Nzembo Nzamba lekine moto remix c'est déjà sur YouTube. Partagez avec tes amis. Bobo de la mingi pe pour nous ça et puis nazana qui ça pour travailler. C'est lui qui a besoin de moi, qui a besoin de me contacter. Naza tout le temps sur WhatsApp. Donc venez chercher. France ou en ouais, il y a France. Okay, donc 0033 7 83 41 49 66 0033 7 83 41 49 66. Que Dieu vous bénisse. Simbi. Et Simbi. Merci beaucoup, papa. Bonne Zambé, na bonne Zambé. Lola et Zofuta. On se retrouve à la prochaine. Bye.